yozali nzambe na nguya, ozali nzambe na nguya, olongisinga na etumba eumeli mingi bitumba bandako mwana. Bandeko balandi na émission to bata mabana tango ya ko bata mabana esi ekoki parce que tolingi to sola masolo na biso ya ba mikolo masolo ya bachombo ezali ba sexe kasi tobenga kayango chombo po to bata mabana po ba yoka biso te ba comprendre biso te tango tozali ko benga yango chombo bango bazali ko comprendre te na yango wana sexe ya mwana mobali tozali ko benga yango chombo parce que esengeli to solola na ndenge ya kimukolo na balangage moko codé na yango bien aimé ngai wabino mama Israël a joie mama ya bana mibali na ko se présenter nanu nazali mama oyo babenga ka mama ya bana mibali mama Israël a joie babenga kanga mama ya bana mibali parce que nazali mama oyo nzambe asalanga ngolu grâce makasi capacité ya kobongisa bana mibali bachombo atako chombo yango esi ekufaki atako chombo yango esi ebebaki atako ezali na bokono atezali muke mukuse nzambe atondisa ngai na capacité wana ya kobongisa yango kombo nanga mama Israël a joie kasi batu babenga kanga kaka mama ya bana mibali oui nazali mama ya bana mibali bango moko te kasi nazali mama ya bana mibali na basi na bango po soki nabongisaka bana mibali na bachombo elingi koloba te nabongisaka bango pona basi na bango po soki totiki bana mibali na bachombo ya kokufa basi bakosepela lisusu te mabala ekozala lisusu na valeur te mabala ekozala na tina te po chombo ndembo zali komona yango boye bacha yango na nzoto ya mwana mobali epai na nzambe nzambe achaki yango na nzoto ya mwana mobali po mwana mobali abala soki nzambe achaki yango na nzoto ya mwana mobali te mwana mobali moye abala mwasi ezali te okomona akotula na ye moye mwasi wana moye basi baba lezate soki bana mibali bazangi bachombo na yango zali komona nga nzambe atondisi ngai na sagesse na intelligence ya kobongisa kabino bachombo soki ebeli to pe soki ekufi alors nazana bachombo misatu likolo ya mesa nanga oyo chombo moko ezali na bomoi tozali kobenga yango chombo vivant en bonne santé tozali na chombo ya mibale yango oyo na katikati ya mesa ezali chombo vivant malade tozali pe na chombo mususu ezali chombo mort yango ezali lisusu na vite esi ekufi ezali chombo ya kokufa ezali kotelema lisusu te yango ekotaka te ata na tango ya rapport sexuel yango ekotaka te po eza ya kolemba makasi bongo tuna ngai chombo oyo ezali kobela tobengi yango chombo malade pona nini tobengi yango chombo malade parce que ezali chombo moko ezali kobeta kaka un coup ezali na deuxième coup nango eza difficile to pe ezali chombo oyo ezali kobeta kaka ba panne sèche c'est-à-dire que omataki yango elembi na kati okomona chombo oyo ezali kobeta ba éjaculation précoce c'est-à-dire que éjaculation prématurée komataka komati boye mbala moko éjaculer to verser yango to bengi yango chombo malade pendenge ezali kobela boye soki omoni yango ebandi kokonda yeba te ekomi na biabia po biabia ezali maladi oyo ekondisaka chombo ya mwana mobali okomona chombo ezali kokonda etikali muketititi okomona pe esili na nzoto wana ezali biabia kasi tala tina oyo ngai babino mama Israël a joie na reparaka bino bachombo po mutu akende kokoya na likama ya biabia te pe na oyo ase akomi deja na likama ya biabia ngai babino mama Israël a joie na kobongise yango na kolongola biabia po chombo ezonga nango en bonne santé na yango bien aimé lelo na kosolola na yo na oyo etali ba problème oyo ebomaka chombo ya mwana mobali ba problème oyo ebomaka bachombo bana mibali ezali ebele na kati ya mokili oyo ozomona bandeko batu mususu balobaka oyo kaka hémorroïde mutu ezobomaka bachombo te mais nazo biso que le chombo de l'homme est sensible ndeto mesana koloba le sexe de l'homme est sensible oyebi chombo ya mwana mobali soki ozali na ba problème sérieux na vie okomona chombo pe ezui problème
Par exemple, soko zali mwana mobali wa kangaka kanda mingi, mwana mobali wa silikaka makasi, misisa ya chombo ekaukaka ekangamaka parce que geste nyonso zali kosala kati ya nzoto na yo, chombo na yo ezali kolanda mouvement wana. Soko kutana na problème moko ya émotion, okomona chombo pe ezui émotion. Okomona chombo bloqué na tongo ezali kotelema lisusu te, soit ezali kotelema na érection moko ya malamu te. Bana mibali o ba sekaka te, mwana mobali wa sekaka te, azali mwana mobali oyo chombo na ye ebushaka mingi pamba. Mais soko za mwana mobali oyo ya sekaka, yeba te okozala vraiment na ba problème sexuel penza ebele te. Parce que ndengo zali mwana mobali bongo, chombo na yo wana soko za na tension, okomona chombo pe kobela tension. Okomona chombo bandiko pe komi fatigueux, ezali kokoka lisusu ko travailler te. Parce que oyo za na tension yango pe beli tension, chombo comme na faiblesse ezali ko fonctionner lisusu malamu te. Soki yo mwana mobali obeli diabète yeba ke chombo pe bandi ko bela diabète. Soki yo mwana mobali obeli fièvre yeba ke chombo pe ko bela fièvre, parce que mwana mobali tango azaka na fièvre azalaka nzoto mobimba moto tina chombo. Alors moto wana ya nzoto mobati na chombo epesaka pe chombo nini fièvre. Na yebisaka ote yo mwana mobali esengeli koboya bokono babengi kosu ezalaka malamu te na mwana mobali kunzu. En tout cas ezali kokende koningisa ba organe nyonso ya mukongo, ba organe nyonso ya anise pe ezali kokende kolembisa chombo. Alors si tu na likambo to bengi likambo ya kanda ngana koyebisa na bana mibali yo oyo obala te soko siliki nana kolongola yo kanda wana. Na ba oyo basi babala bazana basi na bango, basi bayebi ko consoler mibali na bango, basi bazali ko caresser mibali na bango, mwasi ye wana bandi ko zongisa mobali na ye moral na ye tranquille po tang mobali abimaki akutanaki na ba problème mususu na nzela to akutani na kumoko ya makasi esengeli te mwasi na ye azala pembeni pona ko consoler parce que mwasi pe azali kisi ya traitement pona mobali na ye na ba langage na ye ya douceur na ba conseil ebele pe na ba consolation na tango problème pe na ba caresse. Mais yo célibataire soko zui problème nani ako consoler yo yango to senga kana mwana mobali soki okoli bala mwasi na yo pe tango zokende ko bala mwasi azali très gentil mwasi ko bana ko peso kanda pamba te. Il faut que bala mwasi andengo wana mwasi wana fo alinga yo mingi, il faut alinga yo mingi pe alinga chombo na yo makasi po soki mwasi alinga ka chombo na yo te soki chombo ane kufi okomona ye pe akimiyo aboyo to abandi ko bima na libanda. Mais soki mwasi wana alinga ka chombo na yo mingi soki chombo ebeli mwasi wana akoluka nani akoluka ngai mama ya bana mibali akobenga nga na numero na nga telefone ona mesana kopesa bino 089 94 42 825 089 94 42 825 tope akobenga nga na 082 70 excusez-moi akobenga nga na 082 83 70 504 tope akobenga nga na 09 98 87 85 95 akoyebisa nga bi mama mikolo nazo remarquer chomba mobali nanga eza na problème tel ye moko ako expliquer ngai ndenge basi ba expliquer ngai. Mais yo pe mwana mobali na tango yo zolanda émission to bata mabana peut-être madame azawana te yo lokolo landi yango soko remarquer ko za na problème moko sérieux na chombo mala mobenga nga parce que nga naza sexologue ngai nde mutu na ko découvrir problème wana pona yeba soki ezali problème nini na koyeba maladi wana ebandaki ndenge nini pe ewuti wapi komela bimela melate yo muto mesana komela banzete ozali komela ba produits chimiques ya ndenge na ndenge ozali ko kanisa ozali ko bongisa chombo nzoko ozali ko boma yango chombo ndenge ezali wana evivaka na ba vivifia nango ezali na biloko oyo nzamba kela biloko wana eza biloko oyo eliesaka chombo lokola ndenge oza wana yo moko yebite eloko moko na moko ya nzoto na yo wana eza na bilia nango oyo nzamba sala biloko ya ndenge na biloko ya ndenge na ndenge po nzoto ya mutu eloko moko na moko ya nzoto ya mutu ezala na bilia nango oyo soki yo che yango na monoko ekei mbala moko na kati ya nzoto mbala moko ekei koliesa esika oyo
esika oyo eza na nzala, esika oyo ezali na nzala. Bon, chombo na yo pe esengeli oyeba te chombo pe eyokaka pe nzala. Yo mwana mobali esengeli koyeba te chombo pe eyokaka pe nzala. Nzala oyo chombo eyokaka ezali nzala ya bilia ya chombo. Ta mususu yozo kanisa nzala wana ezali posa ya rapport sexuel ko kanisa bongo te. Nzala ya chombo ezali chombo oyo tango ezali kolia nango malamu te, nzala soki eleki mingi chombo ekoko kufa. Ndenge moko na yo mutu ndenge ozali wana yo po yokaka nzala. Soki oyoki nzala ozwaka biloko kwa kolia osani ni olie. Chombo pe soki eyoki nzala eza na bilia nango. Bilia ya chombo ezalaka bopikiliki demarere, bopikiliki pulubukanda, oye pesa ka chombo kanda po chombo etelemaka. Bopikiliki demarere, oye demaraka chombo po chombo edemare. Bon, tozali pe na energie konzo, oye pesa ka chombo konzo. Tozali pe na carburant, parce que chombo esengele ezala pe na carburant kat na yango. Po soko zali na carburant te, yeba tokobanda kobeta kaka ba un coup, tozobeta ba panne sèche. Chombo esengele ezala pe na lendisa, elia pe telemisa. Chombo esengele ezala pe na sembola nango, ezala pe na vimbisa kolisa. Parce que sembola ekomanda ko sembola yango. Po soki sembola semboli yango, okomona te bo pikiliki démarrer na énergie konzo na pulubukanda eko travailler très bien na kati ya chombo. Chombo ekolia malamu, moye za la fatigué ezali te. Bien aimé, chombo wana esengeli oyeba koliesa chombo parce que bato ebele bayebi bilia ya chombo te. Lokola bato bayebi bilia ya chombo te, babandi kolia banzete, babandi kolia banzete, babandi komela ba produits chimiques. Bien aimé, soko ozali kosala makambo ya ndenge wana ozali koboma chombo na yo. Ngana ko peso kaka exemple misu na yo. Misu na yo wana soko ozali kolia carotte okomona ndenge misu na yo ekobonga. Misu na yo wana kando talanga nango soko ozali kolia pe mbila mobeso yo moko komona ndenge misu wana ekobonga. Ezala suki oyo bomona kasuki ya mutu ya mutu. Eza pe na bilia nango oyo soko ozali kolia yango komona ke suki pe na mutu ezali kokoma ebele. Tolo ya mwana mwasi sezana biloko ekomisaka tolo ya mwana mwasi tolo ekomi munene ti ezala ba bassin ezaka ne pe na bilia nango eloko moko na moko to mikuwa ya mutu na kati ya nzoto pe ezaka na bilia nango nani ayebi te. Ezala loposo nzoto na biso eza pe na bilia nango bato ebele oyo bayebi bilia loposo nzoto loposo na bango ebe bakate. Netinga mama na bino lokola nga nazaka mama tonga nzoto nayebi bilia ya eloko moko na moko ya nzoto ya mutu yango bomona kanga na bongisaka mutu eloko moko na moko ya nzoto na ye po nayebi bilia ya suki okome ebele ndenge nini nayebi bilia ya suki loposo mutu kozala kitoko ndenge nini nayebi bilia ya loposo pe soki loposo ebongi excusez-moi soki loposo ebebi nayebi ndenge nini na ko réparer loposo wana ndenge kaka na reparaka ba chombo bana mibali ndenge pe na reparaka ba misu ya bato na reparaka ba tolo na bana so bazalaka na tolo te tolo ya muke mukuse tolo ezanga ezali na tusoko za tonalo bakaka na yebite ndenge na nazoluka terme bien aimé nazoeba te terme nini soko za na bayama do te na tolo excusez-moi popo ko ba onde ni musala nzamba lo bayama do tozo bata mabana pona ba langage tolingi kotanga bakombo ba biloko te po bakoya ko sutuka bako comprendre bino na yango esengeli tolo ba makambu oyo tozo beta masoyo na biso na ba code na biso toza na ba kombo tozo lobela oyo bango ata bazawana bazo comprendre biso te. Bon, Yamado wana babenga kango na yebite na balangage na bino bozo benga ka Yamado mikolo bo benga kango tolo bozo benga ka tolo Yamado na yebite soki yango nde bazo benga ka Yamado excusez-moi tolo soki ezali mukie ozomona kezali tolo mukie tolo wana ekozala na moto mingi te parce que tolo we ezali ya munene ozali na tolo ya munene na tango ya malili to na tango ya elanga tolo ezali munene ekozala na moto ebele okomona te mobali na yo akosentir chaleur na tango ya malili mais soki tolo ezali muke moye ezala pe na chaleur mingi ezate bilia ya chombo ezalaka babase obomonaka babase na yebite so bobenga ngo nini na langage na bino na yebite babase boyo kakawana ezali na yebite bino moko bokolukela ngo langage ponga na zoe batende to kobata mabana na kombo ezali na bilia nango oye vimbisaka pe babassin ndenge kaka bilia ya kovimbisa tolo ezali bilia ya kovimbisa chombo ezali bilia ya kovimbisa suke koma minene milai ezali bilia oye kolisaka bana mbangu to mutu amukuse ya lisusu mwa mulai biloko nyonso ezalaka nango biloko nyonso ezalaka yo siko lokolo yebite
kati na ignorance ozali kovanda kaka bongo me biso tozali ba mama na bino oyo esengeli kopozaka biso ba question ozali kolanda nga poser nga ba question ebele na oyo etali nzoto na yo parce que nga nazali mama tonga nzoto mama oyo atongaka eloko moko na moko ya nzoto mama oyo abongisaka reparaka biloko ebele ya nzoto na kapasité na sagesse nzamba kotisa kati na nga ya kobongisa eloko oyo ebebi na kati ya nzoto ya moto nazalaki kopekisa bana mibali kosilika pamba na bande kopekisa mwana mobali kopanika pamba te soko moni oza na problème moko ekomeli yo ate ezali grave yebake makambo eyaka likambo ekoki koya eza mopepe yebake koleka kaka kopanike te kokende kokufa te po peut-être yokaki sango ya mabe mama akufi tatano akufi yo wana obandi koboma chombo obomi chombo panique émotion te il faut koyeba doser bien aimé tebi ke sala kapasi mais okoluka lolenge nini yo okoki ko gérer situation wana parce que okoki ko risquer oboma chombo nombala moko bon ezana bana mibali mususu soki mwasi aboye ale mbala moko liwe monani chombo pe kufa kate saini ekufi okosutuka babandi ko yebiso te mwasi obosalaka na alokaka ote bolingo elekaka makasi tango kuta aboya ka yo déception wana le chombo eza dessus chombo pe zoka déception moko ya munene alors nyonso wana esenga kaka ba réparation na yo mutu chombo na yo esi ezui problème moko songolo pakala tope oliaki eloko moko nzete moko ya mabe bebiso chombo tope omelaki ba stimulant ba kisi wana ba produit chimique bomaki yo chombo kobanga te komitungisa te ngai wa bino mama ya bana mibali nazali mama na bino nazali ko réparer bino bon na bande ko pekisa su mwana mobali nini colère kanda papa oya yo kanda eza ya mabe soki yo siliki penza ezali somo osilikaka kanda na yo ekotaka tina motema ekoti tina chombo esiliki ekondi misisa nango ekauki eza malamu te mwana mobali gérer ba colère soko moni ke colère eleki makasi benganga mamanga na kanda moko na koyebiso nini yo kosala po kanda esila ponga na soignaka pe kanda ba nervosité wana pe na soignaka yango bon problème nini pe tolisusu tolobi esengeli mwana mobali o gérer mwana mobali gérer ba émotion na yo gérer pe ba stress na yo oza stressé parce que travail ka mingi ko banda tongo tina pokwa esengeli oyeba ko gérer ba stress na yo na oyo azana mwasi na ye mwasa yebi ndenga akolongola mobali ne ba stress bino moko boyebi bino ba marié ndenge ba mibasi na bino balongola ka bino ba stress boyebi yango na yo mutu nanu baba obala mwasi te gérer ba stress longola ba stress wana atana nzela ya koyoka banzembo ya nzambe nga mama na bino na yembaka na yembi banzembo ebele nzambe yozali nzambe na nguya ozali nzambe na nguya eza nzembo nga mama na bino na yemba il faut ko senga nga ba CD oyo soko moni oza vraiment na ba stress mingi esengeli kozwa ozui CD ozui to kochango na tana oche obandi koyoka banzembo oyoki banzembo na nga oyoki esokoli o mémoire esokoli o makanisi epesi yo kimia olali okozwa force na nzoto okobosa na mabe nyonso ba problème nyonso okutana kinango pe bolembu ekosila pe na yebisaka bana mibali boye esengeli komela omoni bo pikiliki demarrer nga na pesa kabino boye bate pesa ka makasi na nzoto mobimba parce que nzoto mobimba soki eza kolemba outaki na musala olembi ozali kase fatigué moyen te moyo sala sexe kozala te ata yo moko za robote okomona si olembi na yo wapi force kosala rapport sexuel force eza nango te ali okamato ke ikomela produit chimique stimulant tango yo meli produit stimulant wana chombo nde kaka yango moko ekoma makasi na ngonga ya mukuse sima na yango chombo ekufi penza malamu lisusu bongo tango yo komisi kaka chombo makasi nzoto mobimba ezali ata makasi te nzoto mobimba ezali fatigué ce n'est pas bien yango na yebisaka bino bilia obo bino o nga na sela bino ya bopikili ki démarrer soko omeli yango yeba ke démarraka nzoto mobimba yango demaraka nzoto penza partout nzoto ekozala démarrer kobanda na cerveau na chombo na motema partout nzoto wana ekozala démarrer tango nzoto zali démarrer okomona ba fatigue nyonso esilio nzoto mobimba
C'est très important. Moi, na mobali azana force na ye po azwape makoki ya kosala nini rapport sexuel na ye oyo nzambe apesa ye. Alors na suki wana pona lelo ba conseil ezali tellement ebele soko zali kolanda ngai mingi okobanda komona nga mama ya bana mibali okobanda koyoka ba conseil oyo na kobanda kopesa yo na kolemba bino te bino pe bokolemba ngai te naza kokoba kozala mama na bino nazali ko informer bino ke naza na kati ya retraite ya 4 mois mais nasaleli bino toujours émission parce que bokomi koloba oh mera mona te na mona ni naza mama na bino boye te nazana kati ya mabondeli nazali ko bondela pona bino nyonso et pa bino bozali na kwebisa na bandeko bozali na musika tango bino bosala kanga monogram to western nyo kombo na ngai ezalaka kumakamba patience ezali kombo bakomaka yango ku lokola kulutu ma lokola makala ka lokola kalamba lokola mbabola c'est-à-dire que kumakamba patience wana nde ezali kombo oyo tango lingo ke ndikotindela ngambongo ya bilia ya chombo ozali ko ke na western nyoto na monogramme okoyebisa bango nini o kumakamba patience alors pour hésiter te pona kotinda mbongo na yo parce que okozala de suite na bandeko nyonso bozali na traitement na nga epai bino bozali esengeli ko benga nga na deuxième semaine ya traitement. Soko komi na deuxième semaine ya traitement benga ngai yo mutoza musika bandeko po bandeko na bino baza na Kishasa bango baza na capacité nyonso komona nga tangu nyonso soki aye na ake kolukanga na église akomona ngai soki ake kolukanga na hôpital akomona ngai hôpital comme nango centre tonga nzoto mais yo mona kangaka na télévision o mona ngaka na télévision mais esengeli sikoyo yo osala kaboni o tango yo zwi biloko na yo esengeli penza tango zali sukiri ya traitement o benga kangai na deuxième semaine ya traitement pona koyebisanga évolution ya traitement ndenge zali parce que nakoki ko changer yo mode d'emploi parce que banzoto ezali différent banzoto na bino za kokoka na te bana mibali bozaka différent alors esengeli koyeba te banzoto na bino ezalaka différent yango na tango yo ozali na musika ozali sukiri ya traitement soko bengi ngai na deuxième semaine ya traitement te benga ngai na troisième semaine ya traitement c'est très important. Merci na bana mibali nyonso bazali déjà guéri nzamba pambola bino na bo pikiliki pouvoir puissance ya nzambe e wumela kati na ba sexe na bino e kufa lisusu te parce que nzamba sala kibino yango na tina nguya na nzambe kota na banda kunyonso ba marié et si nyonso rapport sexuel et salamaka nazali ko détruire pouvoir satanique nyonso we yaka ko détruire sexe ya mwana mobali we yaka ko bebisa vagin mwana mobali o nyonso yaka na ba dégoût sexuel nazali ko détruire yango na nguya na nzambe nazali ko tondisa pouvoir puissance nzambe kat na sexe na yo mwana mobali ezana nguya na nzambe au nom puissant de Jésus-Christ amen pona ko sukisa na ko yebisa ote numéro ya téléphone ezali 082 83 70 504 082 83 70 504 nazali pe na 09 98 87 85 95 na boite nazali pe na 089 94 42 825 089 94 42 825 ezali ngai wabino mama Israël la joie oya sola kanabino na we etali ba rapport sexuel na bino ata ozali ko commander kiste yo mutoza musika nazali na sengo mingi tango yo sali ko benga ngai pona ko poser ngai ba question. Merci mingi na bana Kinshasa mobimba merci beaucoup na kati na République démocratique du Congo merci na bino bana mibali merci mingi penza na basi na bino bolinga nga mingi ngai pe na linga kabino merci beaucoup to suki wana pona lelo mais prochainement to kokuta na pona sujet mususu na we etali toujours toli sur le chombo. Merci beaucoup, merci. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.